Mananelaka akufaka te sanki asimba bilaka bilaka oyo nzambe aloba na ye suka kosimba. Yoka toli émission na bino pona ko mema toli ya malamu na bandeko nyonso oyo baza na besoin ya ko avancer dans la vie. Émission na bino ngoyo epesami na wabino makosa excellence sur le pasteur de la presse congolaise. Voilà. Donc bolandaka émission oyo chaque fois sur TikTok, Facebook, YouTube, na komboka moko Zoom Congo Plus. Lelo tolingito lobela sur les dons où on zambate 4 na mutu. Na point na biso toujours sur la vie est un combat. Troisième partie toko lobela sur les dons. Mon frère, ma soeur, batu mingi babonga na la vie à cause ya don o nzambe atia kati na ye. Nzambe asala mutu nyonso atia kati na mutu nyonso eloko oyo ekozala utile pona kosunga mutu na la vie. Mutu nyonso abotama na don, mutu nyonso abotama na capacité ya réussir. Il faut qu'on mango très bien. Alors, tozali na genre ya bato misusu bazela kaka basunga ye, bazela kaka ba aider, bazela kaka ba salisa ye. Ce que vous allez genre ya bato ndenge wana na la vie yeba ke oko réussir te. Éviter ko dépendaka na sima ya mutu. Ko dépendre na sima ya mutu dans le bon c'est par rapport ya travail. Mais éviter kozala jaloliste ko olia il faut osala ki atalako. Il faut omemela mutu wana saki. Il faut ovanda otambolaka na mutu wana. Mais na kosala nyonso wana ozali ko bosana ke ozali ko perdre ba âge na yo, ba énergie na yo, pe vie na yo. Mutu wana ozali ko exploiter yo. Au moins na bonheur te. Oko construire avenir na yo te. Mon frère, la vie appartient aux courageux. Ozana nini. Webi même nzambe ta ozako benga batu. Nzambe a travaillé jamais na batu ozana ba paresser, ba gogo jamais. Tant nzambe azali ko benga batu, ozako tuna batu. Ozana eloko nini. Abenga Moïse, atona Moïse na maboko no ozali na nini. Abenga Gédéon voyant héros. Oyebi Jephté ozali ki mwana makango babenga na kai na kata famille na ye. Mais place akendaki Jephté ebe ko exploiter donc grâce aux alaki kati na ye. Mon frère, ma soeur, nous sommes des guerriers. Un lâche ne gagne jamais et un gagne ne lâche jamais. Il faut qu'on y ait exploiter où les alliés kati na yo. Batala mingi et même na ba maison na palais présidentiel. To yebi ba histoire ba témoignage. Kaka na suki oyo kanga wana oyo négligeaka. Batu mingi ba komo kanga mona kanga ba PDG, ba président, ko kata ba mosuki kaka na talent oyo ça ko négliger wana. Ko ba ko lamba wana ezali talent. Bien aimé, ko négliger talent on zamba pesioté. Loka o exploiter yango. Loka o détecter nini ezali kati na yo comme don, comme capacité. On zamba pesa yo. Chercher à tout prix o détecter o ezali kati na yo yango nde lipamboli, yango nde bonheur ya vie na yo. Aussi longtemps o koyeba ko découvrir nani yo ozali te et kozalela yo pasi pona ozala mutu o lobi ba ko respecter na bato misusu. Oko risquer okufa na mukili otiki pe kombo te pe osali eloko moko te. Laisse-moi te dire, bato nyonso lelo basali ba kombo na mukili nyonso ezaka kisite, nyonso ezaka kindokite. Ezana bato misusu ba bundi pona koluka honneur ya vie na ye pe nzamba tse bango loboko ba komi place o ba komi lelo. Mais avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de combats, ba kotika yo vie na o réussi na peut-être bakotika au récit na pétété. De réussite nyonso na la vie, ezali na prix au mutu il faut à payer pour na réussir. Alors, beau s'abonner, beau partager, beau aimer, beau commenter avec votre frère Makosa Excellence, Yoka Toli émission na bino pour la kosunga peuple congolais à sa conscience paix à se développer. Merci. Mananelaka akufaka te sanki asimba bilaka